Batata ba mama balandi ya radio télévision Kimbangu Masolo TV mbote na biso toyeli boso ya baitando na bino ndesu tosungami na kamera tosungami na papa Alfonso Lando papa Mananga Pajo oliboso elobeli ezali wa bino Eveline Lambi Kamesa tozali na ba invité na biso mibale papa pe mama nde tokolanda présentation ya bakombo na bango mbote mama kombo na yonani komona nga mama Lau Makabi Veronique invité na biso ya mibale tozana mopanzi na ngai papa za mopanzi na ngai mbote papa mbote mama journaliste kombo na yonani ngai komona ngai papa Pululu Zisukula Thomas musicien de la Fakimère lelo tozana bango mibale liboso na biso tokolobela mingi oyo etali lukaya nde na mama tokokota mingi oyo etali vie actuelle qui a papa Bilungu ezaki Dauphin Bilungu oyo toyebaki azalaki pasteur de district na lukaya ye azalaki premier enseignant na école Kimbangi na école kimbangiste nde ye pe abatelaka cercle ta Simon Kimbangu tango mebeza asalaki yango mpona kokende kozwa nzoto ta Simon Kimbangu na Lubumbashi nde papa Pululu ye tokolobela mingi oyo etali makambo ya Mbatakuluzu secret ya Mbatakuluzu mingi ebomba mingi ezali pai na ye nde tokoyoka bango ndenge bakolobela biso mama Lau Veronique papa Bilungu akotaki lingomba oyo ya Tasimo Kimbangu na tango nini papa Bilungu azalaka mundimi ya mission na 1953 à 6 classe 1954 directrice na bango atindie na likola bangala akeko bandela musala kuna nde kuna alali na butu mukolo mususu amoni tata moko ye kutuna ye Andre yandimi oyebi nzela Yerusalemu ya sika ya bina yebi yango te abenge yaka abeti tors nzela Yerusalemu ya sika alobaki eza ver kitoko tors wane ke koma na mire ya ndako nzambe omoni nzela ya ndako nzambe nzela ya Yerusalemu ya sika atuni ye na mbala mibale Yerusalemu akala nzelo yebi na yebi te ale abeti tors ale nzela ifongwami ya Yerusalemu ya kala ezalaki mabulu ebeba eke ko beta ti na mire ya ndako nzambe oya nkamba ye amona kyango na tango wana na komo mundimite na 56 papa Bilungu azongi na Kisasa tango azongi na Kisasa ayeko kuta lingomba ya Kimbangizme ifongwami akoti na lingomba tango akoti na lingomba wana zo sala kana enseignement armée du Sali batindi ye na Kimbanzeke mission epa papa kuna azale kotangisa tango biboki ni lingomba tata Simon Kimbangu efongwami ale akote na lingomba soki asilisi musala na pokwa aye kokota ndako nzambe na bondo azala ko itambola na velo na ye azalaki na yango okomona ba 22h soki basilisi ale azongi na mukuse ba officier armée du Sali bakoti susu na mangomba ndoka officier bala ko vana na ndiri na Kimbanzeke azalaki akota na lingomba ya tata Simon Kimbangu na mukolo wana bakei ko sambela ye bapesaki ye libondeli tata officier ya armée du Sali na mwasi ne bazalaki kuna na ndako nzambe bale mwana oyo asambela kao ale na tongo tango balamuki koma bitir faki na kotuna ka ye santé papa ulamuki ndenge nini mwasi akomokolo eyebani oh mama na sali nini oyebani eyebani yo lobi na buto zalaki wapi nena zalaki na ndako ozalaki na ndako te bongo zalaki wapi nazalaki wapi oyo monne eyebani ne yo sambela kana Kimbangiste ye bina boza ba officier ya armée du Sali bo yebili kama ndenge nini o biso peto sambela kakuna aye ko yeba nde asambela kana Kimbangiste na mukuse
tango akomi na 57 ba officier bango balongoli bango na musala. Tango balongoli bango na musala baki se présenter pa papa Mfumandongo da Ngenda. Papa biso tozali susu na musala te. Tukomba chômeur. Papa lobi likambo te. Azwaki ye na papa Ntalani. Apesi bango mukumba ya kokendeke kobanda Njiru bracelet, Matadi mayo, Matadi kibala, ba mangala, ezalaki kobenga makombo Jona Nex e Kazangulu. Bakotambola bazokende koyembisa banzembo. Tango bazokende koyembisa banzembo bakobandela banda Njiru bracelet ti bakiko bima na Kazangulu. So bakesi sa Kazangulu une semaine fo basala. Ale baye kopesa rapport epa ya papa. Kaka bongo bazaka kosalela. Tango bazokende kona na Kazangulu, papa Bilungu bakangi ye na mundele ya leta. Tango bakangaki ye basambisi ye batikaka ye. Na yambala ya mibale tango bakangi ye yo kakate. Ale bakangi ye batindike na ndolo. Tango akena ndolo akoma kuna ye kutakomi kuna te. Kuna na ndolo si bazisango pasteur moke kimbangisi bakangi ye azako yao. Akoma kuna na ndolo bayamba ye. Directeur de prison azalaki kuna azalaki noko na ye ya famille. Tango atali na dossier na amoni komba mama na ina koma mboko. Abi yo okomi apona nini? Ni pona sambela na kimbangisi. Baye bapesa babulangiti mibale babongisi esika za kola. Kuna na prison afongoli choral azo yembisa banzembo. Tango baye ko sambisa ye na mbala ya suka babotoli mikanda batindikiye na mboko. Azongi na mboka na bango. Ba mama na bango bazalaki bato ya mission. Na mboka na bango bato bazalaki bele kuna basameleki na katoliki. Ye tango akomi kuna asangisi ba jeune ya basi la mibali akomi ko yekusa bango banzembo. Abani ko teya bango. Abe matota tango yogi kuna na Kinsori garso moko ye kuna utiki sasa afongoli ngoma kuna. Siko bandimi na biso bakiminda kwanza. Basali bongo baye ko sala enquête. Asala enquête azwaka mututi. Ji na lingomba ya kitenda ya koma ki dirija azoyembisa kuna. Azoyembisa. Siko papa amona ka ili susute. Papa asala ki mobembo kimbata mfinda. Tango aleki na madimba alobi boy. Lobi bino bata ya secteur ya territoire madimba na secteur ya ngufu. Papa ya Ngenda. Tango asalibu dimanche na kozonga na kuta bino awa. Tango bapesi communiquer na bangomba ali bakitaka kuna na madimba. Wana tango wana bako benga ndako nzambe zalaki na Ntedi, madimba Ntedi. Ezalaki na Prince te. Ye pe ale amemi groupe na ya zalaki oyembisa ale bakomi kuna tango papa komaki ya telemi se korana ye pesi nzembo. Lutala vana mbotete isemanga vana mbulueni. Ayembisa nzembo na papa te ale papa ndira komande nini koto. Tango alobi asisi makamuno papa ndire o komande nini koto. Ne papa ngane na kote ina ndolo basambisa kinga babotola mikana na zonga na mbo. Habi yoza muto ya lisusuta ozo landanga ya lubinazana mikanda te ne landanga yika asala kibongo tango azongi na mboka ayebisi mama na ye na bande kunenga na zozonga kisasa papa lubina landa ye. Tango asali bongo ayeko zonga na kisasa ayeko surprise mena mukolo wana na nzela ba barrière soko zana mokandate okoleka te yeso ko bakome akiti atelemi kaka zota okomona soda moko aye bongo yo telemi awo o ler nino ko matana mutu ale yaka amatisi tina ndenga komaki na kisasa
tanga ye kozonga akomile kuna na epai ya ndeko na ya mwasi po azalaki kofutela pe atikaki biloko na ndako aza kofutela ase ye kupresente pa ya papa oye tango akomi na 58 papa alobi kena kozelanga na lutendeli papa ngana za na ndako na ngane na lobi zelanga na lutendeli azwi nzela ake kovana na lutendeli wana passer tata Mayembo ya Brazzaville papa Mayembo apesa ye ndako azolala kuna azoyemisa banzemo na ye soki feti ya nkamba asangisi jona nexe kazangulu 17 camions fo akota nango na nkamba soki azoyemisa nzembo amati na kiti po bomona ye wana na nkamba dirija papa Jean Pierre ti na mukuse tango ebe ekole efongwami papa alobi yo papa André ozali enseignant banda kufungola ba classe na 60 wana abandi kufungola ba classe wana lutendele banjelo minza ti ba matani mayo ti ba mangala ba ekole nyonso wana papa Bilungu muntu afongolisaki yango afongoli ba ekole azo yembisa na ka ndinga azo koral pe azo yembisa na ye ti tango kokiba kena kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu ale tango papa asengi nzela na ba mindele po akena kozwa cercueil mindele premier tour aboyaki ale mukolongo ale atikale ko kangela ba mindele na ndako wana bazalaki na kuna na ville na parlement a beti porte pont abimi ye azalaki na kitambo epa ya tata passer régional tata Nzimbo azalaki kokamba jona nexe kazangulu alobia ba mindele na tira ko kangela bango na ndako ekomi mulili ba mindele bazomona te bakofongola ndako ndenge nini mbula pe yoko ebetaka ya makasi tango mbula esili mulile esili bakena kosimba bo porte eza ya kofungwa piso kanaki porte kezaki kokangama nzoki ezaki na kofungwa bamindele wana bango nyonso bakoti na mituka na bango baye na mokutu epai ya papa baye kosenga bolimbisi asengi bolimbisi o fokena kozwa kaka nzoto ya tata na yo na tango wana ezalaki ne bango bandimaki te azwi cercueil wana papa mebeza asalaki ake nango na lutendeli alobi papa André omoni nalobaki na ozelanga na lutendeli lelo na ye kotikela yo tata ale batie cercueil ya papa Simon Kimbangu na chambre mususu yazola na chambre mususu ti na tango ekokaki bamindele bandimine bakena kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu nde bakende kozwa cercueil bake kozwa nzoto ya papa na Lubumbashi yende mutazalaki kokamba yango mama Verola o papa Bilungu cercueil wana abombaki yango pendant combien de temps ezaki na miracle moko te bande koleka na kati ya ndako wana bien to ndenge nini cercueil wana abombaki yango 3 mois mais cercueil wana okanisa mutu aza kuna soko ozali mutu ya bobangi okolala na cercueil wana te me ye lokola Nzamba apesaki ye yango elembo azalaki na bobangi te azolala na cercueil na ye wana azolamuka nango na ti dati oyo baki kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu ne mukolo cercueil wana ebimaki wana ye papa Bilungu azali responsable na lutendeli po na école ye mutu azako kipe école ya lutendeli. D'accord, merci. Tolandi moi mukie moi le sens de Bilungu ndete ko tsuma mukie le susu na le sens ya papa Polo toyeba nini elekana na patakuluzu. Ngai na lino lobela likambo ya bankoko na biso ndenge bawutaki na Mbanza Kongo pona ko ya vers Matakulunsi. Malonge kuna maye ko se trouver na mai babengi Nzadi Malau. Alors tango bakomi na Nzadi Malau bayaki na mbwa na bangu baye bawutaki
na nombre pe ya batu tamba komi wana ba ko na ko nambata atui parole kwa kusambela abandi kusambela ti tangu masali ya me ale bakamati rafia abwaki na ibale ale ba traverser wana mbeli zake na kati ya mai ba traverser ti baye kukoma na ngambo ya Matakulunsi bakomi wana ale bamandi kumata bamatiti na montagne parce que za montagne bakomi na montagne vers sec po batonga wana bazalaki pembeni ya mai bamoni ke awa soki batu bakuku swana to kubunda batu bakuku netina mai ale bamona kike no il faut to luka moye to luka sika to kutonga ale bamatiti na mbona bangu na nombre ya batu wana ale tangu bakomi pembeni bayoka makele kuna liboso beko kuta na ndeko kuna biso bayaka ale gere bandi wana papa ale sikoyo bande kuna biso bayaka bazaki na ba fresi bazako tinda ba oyo ba family ya gutake na kongoni totila bazaki na minduki bakubeta masasi bango bazako kanga bakubare masasi wana kubare finalema tumbe yake makasi kongoni totila kuna ka kujwa susu kano yena ngo ba bombarde ale na mukuse bango tukabona bango bakei kutonga ba koko na biso na kati ya Matakulunsi wana tangu bitumba wana ezalaki bao bakendeki banani bao batikeleki ki banani o bakendeki bazalaki bande kuna biso bayaka parce que bao ba koko na biso ba utaki ni mandako bango nde bazwaki victoire bango bakei alors sikati yango bakei ba koko na biso baye kutonga na Matakulunsi wana ezali bamboka ntata nzambe pesa na libota ya oyo ngana botami o babengi ke mototo matakuka yumini ntoto okoki kuvwana no na mabele koko swani sayote na signification na yangu wana batongi wana aye kukuta na kati ya Kulunzi wana baye kukuta mulangi moko ezalaki wana ezakina mukanda na kati ya mulangi na ekoti ya nzube ndenge bayako kutila wana après batongi wana ti catholique simanango catholique bayako tonga na isika wana batiaki nda kwa nzambe na bango na mukuse ndenge elekilaki ndenge bakoko na biso bayaki kutwa victoire na kukota na Matakulunsi wana ndenge bande kuna biso bayaka bakendeki baju victoire bango batondi wana kwa bakoko na biso babandi kukabula baiteni na bamboka bavwandi bamusuba leki ndenge bapanzanaki après sikoyo vwandi ti tuweko kota na ndenge ya Kulunzi ndenge kwelaki na mukuse na 1973 Kulunzi ndenge ya kukwela 1953 kukweya ya Kulunzi anatotala tata Sielo azalaki kuna na mboka azali ndeko nangape tata Pietita maku akufa pe ai tango Kulunzi yiko kweya ayembango epa ya papa ayiko twanga tukenda nanda kwa papa batuli nini papa Kulunzi kwe papa usinde bongi papa Kulunzi kwe nini papier ya lobi papa tango tomone dikolo eyindi ale mulile koti tango mulile koti ale tutela drapeau na dikolo pepe ale mbala moko Kulunzi ekwe yeboy ebukami na Kikongo mbala moko pe baluki makadikadi Kulunzi baluki makadikadi papa alobi yaso nzambi alingi ndengwa na soki zalaki boite ekwe kaka boy bolinga kuzala kuna putunu na munoka papa tolonge wana ye azongi na ye halo tango Kulunzi wana kweyaki nani amupe batiake yangu na ndako nzambi na bango wana akotsa wana ndako nzambi après simana kutotsa na ndako nzambi tuyeko kote na ndenge papa voyage zalaki na 1986 tango Kulunzi wana kwei ba catholique bayeko batongeli yango ndako kaka na sika wana OK baksongeli yango sika wana ba déplacer ki yango te donc voilà ndenge Kulunzi ndenge kwelaka
Bon, sima ya kukweya kulunsu tokoti na terme ya papa wake na mbata kulunsu na deuxième tour na 1986 tokeni na papa non kokene na papa tout d'abord batinda kingai bambuta na papa na bambuta batinda kingai na kene kuyeba papa ndenge nini akokenela na mbata kulunsu nzela nini parce que komi na malele ezaba nzela mibale nzela kindompolo nzela ya Kimbangu alo na dimanche bapesi ngai na koti na mutuka estend dimanche na kei na ti na komi na malele ezalaki vers 22h na kiti na malele na 22h wana bapesi nga mwana moko elenge moko to compagnie na ye ti na mbata kulunsu butu tuweke koma na mbata kulunsu na 3h du matin le lundi fo na zonga na malele po na zwa kamno na zonga na ya kupesa rapport na papa ezalaki ndenge wana na kei to komi na mbata kulunsu na butu wana to soloni nda tata pastel manzenza to soloni na ye ayebsinga ke papa ko yele kaka nzela ya kindompolo nzela Kimbangu po eza mabe alo tango na siadi boyale to zongi ti na malele na le lundi wana le mardi pardon na kamati kamno ale ti yeko koma na malele bakamno ekuta kindompolo kamati nzela ti na yeko zonga na sasa na yeko pesa rapport na papa ke papa nzela to kokenila ezalimba nzela ya kindompolo na ndenge to salaki voyage tanto komi na mbata kulunsu na deuxième voyage wana tanto ko na mbata kulunsu papa mateye lekiti papa yuzo parole nani ayebi kulunsu oyo ndenge yela kiao tata moko alingaloba angati omla musabalobi yoza na mbula boni atuliye alobi kuti mbula te papa alobi yoza mwana moke tata mbata mbuta alobi papa bakoko na biso tanga makuteki na konda ntotila kulunzi wana bayako kutangwana papa alobi ya sole zandenge wana atuni kesto bon kulunzi oyo nani amemaka ngo kono Yesu tango amemi kulunzi wana nani amemisaki kulunzi mbati balobi biso tiyoka ka Simon atuni kesto tata nangai boyebe sika tikaki kongo na maseti tango ekuteki na bilange bango ba répondre to yebite papa le bien biloko wana eza sika ibu mama okoyeba ngo liboso ko ya ali tango usili baketwa ne boko miyeba kate bino bambata kulunsi awa ezali ville munene tongama kitoko simana yango toye kokota na terme ya kusenga bolimbisi ya koko na biso oyo koko moko akomelaki makasi donc chaque fois il faut babimsaka ye na moya ya kutwa moyi bazongi si yendako kaka ndenge wana alors mwana na ye moko azalaki mutu moko akota na mukonzi ya chef de groupement kadi libota wana zali libota ya bapesa ki bakoko na ngayo babota ngai bakambaka groupement donc mwana na ye amonaki ke mama za kukomela kaka za kukufa te baluki nini ala asali comprendre na ba tunyosi na bamboka batimuni libulu makamati kiandu tubenga una mboka kiandu ezali toko comme la petite amba za ko yako bimisa ye mbala moko akotika kale akoti na libulu ale basibidi bulu wana ale yango tusenga kama ulimsi tango papa zalaki kuna na 1986. OK, merci. Tolani papa Pululu malamu nenga expliquer biso parce que moi na comment pe na poser ya pouvoir wana parce que maman na yesi akolaki ndezalaki chaque jour ce que moye bimi ba misaka mama libanda pourquoi ko sompe parce que age c'est pusana ki akomaki na bapota na nzoto ndenge wana poke pona ko batela ye foko chaka ina moyi nde mwana mona pona so pouvoir malamu mina chumuna libulu atande toko likolo azuki tache likolo ndeta ba poser kiti ya mama nde bache mama na place wana papa Pululu nini yeyaki tango bachaki kiti wana poke mama koma na kati ya libulu bakundaki ndenge wana to babimisaka ye to ndenge nini. Merci maman journaliste tango babimisi ye bakoti mbala moko akoti na libulu ale bakundiye na bumoyi
akundi bazipiye na momo nyonso wana ba nyonso bango nyonso bapanzeni na bango bakei ezali kene ndengi wana ndenge mama wana bakundaka ye a histoire ya ba mama yebanaki abengisaki batu nyonso ya ba mboka wana nyonso bazalaki wana yango nde tosengelaki bolimi sitango papa Diangenda tokendaki na 1986 na Mbatakulunzi. Voilà. Sikoyo papa Diangenda alobi mboka oyo ezali mboka moko kitoko nzambe apesa bino mboka moko ya bomengo memboko miyeba kate memikolo ko yeba mukolo miko ya moko yeba simana yango ayekutuna bino bozali na bato mboka balobi tozana libanga moko na montagne ya Ngombi libanga wana lokolo ya mutu ezali wana ata ya mwana mukeso batikaka mbala moke ko exist libanga wana ezali tileloyo alo leki oya landi nsuku ya mukona bili ya nsuku ya mama na ngai yende ajwaki yide basiba kotsango na ya ndako parce que batu nyonso bazalaki koya ko pelisa mama seti na bango po bakenda kana nzamba ndenge na kuti kuloba nde yango wana bon na kumi na terme moko ya oyo ngana monaki ndenge papa tango sali voyage ya Angola ngana zalaka te na ba musicien ngana Slovaquie na mboka na zalaki na tela mbala moko avion ekuti likolo popo hélicoptère ale yeko kita na mission na biso wana mission kuto ezalaki penza ba bongisi na neno yango penza te ale na tela na kei mangabe wana papa kuti na kei na tela hélicoptère kiti tango hélicoptère kiti wana na tela batu bakiti batuni oyo mbanza ngungu ngana bite oyo Mbatakulunzi ali bamati bakena bango tango neko pesa histoire na papa na yeko tuna papa tala avion ikitaki kuna mboka mukebu hélicoptère yeko koya papa lobi sindembo ya lobi manani bazalaki kuna ngabe bataona moneki mundela zaki teme bamwini na bamwindo ndengo wana ale bien ali avion tango kei papa lobi ezali mboka isetongama pamba tenga na posa ki question papa mais mbanza ngungu ezali batole bele ndenge na Mbatakulunzi ezali ba nani mibale pamba soko misatu batole abi mboka isetongama siba mona yango basiba mona bino miso na bine kufa mboka wane ezali ville munene voilà pona mukuse na kukuloba ne yango wana pona kambu ya histoire ya Mbatakulunzi. Merci papa Pululu. Tolingi toyeba bilembo nini ezali kwa na mboka ya Mbatakulunzi. Ndenge na kuti kuloba na bukebi nyonso na kanisi ndenge na lobi bilembo ona kukuloba ke libanga wana oyo ya ezake lokolo na kati ya libanga wana eza ilembo moko makasi donc batu nyonso bamonaki ke bakele ko palulaka na bango kaka mbeli wana po bakenda na bilanga alo bamonaki ke yango batiaka yango na ndako bodo de kuna na ibale na se leta mundele tanwa kei na se ya ibale kuna aye kutrouver mfumu kumiti to benga kai mfumu kumiti na kati ya na se ya ibale tanwa simi zolo na ye ebukanaki muke ye azaka na casquette na ye et puis nombre to ye to benga kangu na casquette nombre wana mundele mbala muke bungi adobi akomi ko pupa kuluka nekei ndenge nini donc miracle ya monaki ya wana de 3 na kati ya Mbatakulunzi wana Kulunzi na butu soko leki wana ukoyoka makelele na kubanga fu bangi sayoka na Kulunzi wana ndenge makamuzala kuleki na Kulunzi ma miracle za kumona na kuna donc na mai kuna ndenge to kuloba ezala mbele na kati na ibale wana na nzadi malau wana so to zongi na nani na kisantu bamenga ngunzadi nkisi pamba te na kala basala kubwaka ngba kisi yango bapesa kombo nzadi nkisi kuna na Mbatakulunzi babengi nzadi malau signification ezali ibali ya bomengo voilà yango na kokoloba. Ok, merci Tolandi papa Pululu nenga expliquer biso bilembo ezali na Mbatakulunzi
na kanza toyokaka ete na matakuluzu ezali na bilei mosusu ezali kuna lisusu toyokaka bakiti oyo nkolo Yesu asolaka elongo na bayekoli na ye bavandelaka. Totuni question epai ya mama Vero. Mama Vero ezalaki ndenge nini? Bakiti wana ezali ndenge nini? Merci mama journaliste. Bakiti wana ndenge bakoteya kabiso tutanga la Biblia. Nkolo Yesu asololaki na bayekoli na ye bazalaki 12 elongo na ye moko. Na mbeli oya epe wana etambolaka na mai esalaka boye okokoma esika epe wana eza te nde bakiti wana yango eza kuna. Na ntango toke kofungola ekole ya Mbatakuluzu na mokolo tosilisi makambo nyonso tolingi tobima papa alobi ayelaki na kotala na ngai esika yango ale ntango bakomi kuna po esika wana okokokita boye te fo vanda ozokomibenda iyo kiti na se atuni tata paster nzela mosusu eza te mpo anakomela kuna ya bipapa toza na nzela mosusu te tokita kaka wana yabi nga na kokoka na nga te. Mama Sidone alobi ngai na kokende. Mama Sidone akitaki na ba protocole akende komona place wana. Nani abanga na kokokita kuna papa nani? Papa Simon Kimbangu Kiangali. Abi na kokoka te. Ti ntango abazongi ye ale ngonga ikoki tozokende. Batu nyonso tomate na mituka. Iye na Cortez na ye abino bokendeke nga nazolanda bino. Ti tokoti na mituka alobe tokokuta na wapi na Kimpemba. Ale toye na Kimpemba totelemi wana. Zela papa ti butupi tolali wana papa ya Kolanda na Tongo. Ayo koma kona na Kimpemba na 10h. Tango ye toyambiye ale tokoti ndako Nzambe atei biso abi sikoyo ngonge koki tolingi tokende tokokabona na awo batu ya kisasa bozonga kisasa batu matadi bokene matadi batu ya Nkamba toke Nkamba iye bakoti na mituka na bango na cortege na yali akei ali biso tobandi kolanda tokomi na Kikonka totelemi batu ya Kikonka bakiti na batu matadi. Ok, Mama Vero, biso tonto yeba na bisika ya bakiti onkolo za solaka na bayekoli na ye. Papa Simon Kimbangu Kiangani akomaka wana to akomaka te pe nana akomaka wana soki akomaka te nana akomaka wana. Papa Simon Kimbangu Kiangani tango atuni tata passer nzela mususu eza te. Papa passer alobi nzela mususu eza te tokita kaka wana alobi nga na kokoka te. Mama Sidone alobi ngai na kokoma. Ale yende mutu akitaki kuna na se akene komona makamu nyonso wana. Mama Sidone akita kuna bambuta ni bakitaka kuna oyo monaka. Aparka ba protocole yo monaka. Ba protocole kanga na mona na ye. Batu mususu pe bazalaki na bango bakitaki kuna. Ok, merci. Toyebi lelo oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani alamusi dossier ya Lukaya. Toyebi ke ya mingi ezali na Lukaya ezali mabomba ni Tata Simon Kimbangu. Lelo tozome ko solongo mukembi tome ko kunula ka ndambo Tata Simon Kimbangu asalaki na Lukaya. Mama Vero bino bosaki na pa bilungu na Lukaya toyoka na masolo il paraît que Papa Simon Kimbangu abande ko ya alambi loso na bana mikieso bato bakei bilanga ezalaki ndenge nini. Merci mama journaliste. Na Kikonka biso tango tokomaka kuna to ba pesi biso lisolo na 21 Tata Simon Kimbangu azalaki oya awa na Kikonka. Omoni batu ya Onatra oba benga ba Pikas oba bongisa ka barai pwana ba tre ikoya te omoni kote nda kwanza mtozali me bango na mwase mboka na bango ezalaki wana batata soko bake misala na bango amape bake bilanga Papa Simon Kimbangu aye kokuta bana apesi bango mboti bongo ba papa bakeneki musala ba mama bake bilanga papa kotala mwana moko wazalaki mwa mukolo alibi kena kozwa nzungu na armoire obalambela te ale akozwa nzungu wana abimisi loso bapelisi moto balambi tango bakolamba loso wana soke beli ale
asengi basani akaboleli bana wana loso elongo na ye moko bale ntango bakosilisa asengi mwana pesa nzungu ntango kaka akosima nzungu nikiniki yango boye nzungu ezongi ya sika kero kozongisa na armoire ake bamama ntango bakoya tala biso koko moko ayaka mobali tala makambo asengaka biso alambaka loso asengaka nzungu ya sika soki tolambi loso ebele akaboleli biso tole na ye elongo ntango akosilisa zwi nzungu wana avindivinji yango boye ale nzungu ezongi ya sika alobi zongisa na armoire soki batata na bamama balobi lelo tokosala ye atrape toyeba tata wana mokolo wana papa Simon Kimbangu akoya te mokolo mosusu tovandi badirija bazosala repetition kuna na esika tosambela totala bana mibale baye mbangu na baappareil biso bakuti biso wana na liboso ya ndako tata paster bonjour tozokende nkamba toza na mutuka moko toye kotuna yo ndenge ovandi na kikonga mosala nini ozali kosala papa apesi badetail na misala ngai soki nayaki na kikonga na bolingo na ngai te po ayi papa amitaki ngai na matadi ntango amite ngai na matadi ntango tokomi na 2003 na fete ya le 12 octobre amona protocole aye alobi papa aza na yo posa ake kuna na biro papa alobi na ye papa secrétaire salisanga ye alobi papa yo nde moto akosalisanga ngai na kosalisa ndenge nini ne likambo na sengi osalisanga bapapa balongwaka bana Kinshasa ti mbanza ngungu awa na katikati oyo ndako eza te mpo na kikonga batonga ndako wana résidence wana batonga batola yango te kende osilisa mosala wana papa na kikonga babanga bapaser te nenga na zwi bokonzi na bombele yo na pose yo kende kaka sunga ngai ya tali pe bokonzi nyonso nazozwa ezowuta na maboko na bango ale andimaki po ya azalaki na matadi nga natikalaki mpo na bana bazalaki kotanga totala na mwa ya décembre papa ye papa oye nini na ye na lukaya mpo na nini papa tininga kuna yo moto eza na niveau ya province bakitisi yo na lukaya nalobaki na ye me ye ainsiste nasalisa ye bokonzi ezowuta epa na bango nandimi kaka yango naye koyebisa bino nde natikali so na matadi te nakomi na lukaya ti papa akitaki na lukaya ndako wana bango bakolobela esali 20 ans bana batongango bamosusu bazoloba ndako wana eza 20 ans te 20 ans eza moke po papa akutaki ndako wana bamira kati mosusu ekweye mosusu epasuka mpo na nini soki batolaki yango elingaki ekweye ceinture basali yango na babarre de fer ya 8 na 6 yango ndako epasukaki papa tango aye asangisi lukaya nga batini ngai mpa na bino tosala mosala nde abandaki ale bana poto lisusu na mama kaya bazosangisa mbongo baye kotika ne ndako wana ebota matiti ntango kutu ebani kobongisa yango bato kikonga bazokama ndako ezalaka awa ntango batola yango baye kosala ceinture ya mibale na babarre de 10 na 12 ale ndako wana ne misala ngai papa tindelaki ngai awa naya kosilisa misala oyo esika moko na rataki ntango nazako na 58 ntango ake na nkamba ake pa mama mwiru akuti ye na moninga na ye baza kovana mama moko nkaka ntsona bazosolo yasenge excuse
mama ngana lingi na kanga mafoto na yo abe bino tango bozwa kanga ba foto ango pe bopesa kanga te likamute ale babendani muninga nkaka nsona tikali ale bakangi bango foto wana ebimaki ti abatela ki foto wana ti bana bakoli tango azalaki kutu na matadi mukolo mususu bazokene nkamba atali ba foto kaka basala kaya oye foto elonga mama mwilu te papa secrétaire pour nini yozo abini ali ya bimisi ayi patali représentant le papa secrétaire ozwa kyango tangu ni patali age ya ye na ya ye tango azwa ki foto wana zana nje na bala te foto wana mwana tango a voyager a sengi foto tango ayaki a foto wana ake a mitije yango asali yango tango asali yango minene ayaki nango aye kun panta tuzana kikonga aye tuye kona kikonga ali papa tala foto na bino na mama mwele ndongi na komisa yango toko tuzo kelekia papa memi foto mbali tango tokota ki pa ya papa basoleli na mwana papa lunga lobi papa zona na bafoto tango teleka ozule kyango wa onda ko uza kulela makaya bwa yozo ki foto ndengeni na tanzo oya kama na senga ki sekoro yango tokangisa ki foto papa alobi yozo moko ngana zumoko moko etikala epana yi azala kanango etikala pana ni foto wana epa ya papa Simons mbangu kama ni tozonga ki tango papa akufi mie mama Eve babimisi ba foto ya papa na tozalaki yango na invitation na bas foto na ya batu basusumuke bomba mbuta tomona na mbuta moko tabima na foto yazwa ki foto ndengeni poye azwa ka carte oyo mama mwilo apesaki na bulsheni na ye wana azwa ki mukelongi na ye albali nanti tango ba nzambe bambuta bazuba carte ye papa azuya ye aye kopesa ye na lutende nde makamo merci na kantizo lo bela mingi sur lukaya po pasimo ki manki ngani ala musi biso dossier lukaya lisusu lelo oyo to ebeta lukaya makambo ezali ebele tesimo ki mangi penkolo Yesu papa simo ki mangi bagete ya mingi to ba izini ebele ya nini osama lukaya to lingi to yeba ndeti ba izini nini misali osama lukaya po pasimo ki mangi asalaka bakombo na lukaya ateka bakwanga na lukaya donc makambo ebele bele to yeba kelkemo misala wana ronde ba misala nini papa. Merci mama journaliste. Totamuli na papa bisika bele makambo bele otomoni o papa liangena aloba na biso. Ngai nakoki kuloba boyi. Ndenge balobike na lukaya. Ndenge papa Simo Kimbangu ngani azo kuloba ke ba izine za bele na lukaya. Bele. Mais papa liangena alobaka ke ana luila ba izine ya masanya mbele kusali la yangu wana izini munene zana lukaya na luila wana wala ndenga na yebeli na kanisa ngonga ezali ngonga tozoloki vers la fin ya masolo na biso papa Pululu ndenge tolobaki ete tozolobela mingi sur lukaya et surtout tozochite mingi na mbata kulusu nini o yebisusu nde tokomi na suka boye ezali ya lukaya o ezali ya mbata kulusu ezali parce que ni mbata kulusu ki mbata mfinda tozoyeba te yango wana ka kombo moko to ezali bakomi bale. Merci mama journaliste likambo ya lukaya na ninkuloba na pona kusukisa ezali boye po na mbata kulunsi ezali maloba mibale mbata kulunsi na kimbata mfinda toyoka kike batiaka biloko na kati ya bibende mbongo ya bibende na kati ya biloko kulia ezalaki na mbata kulunsi te mais ezalaki na kimbata mfinda. Alors soki pona bakambo ya biloko ekoti ya nzube bapesi keneke na batu makamata yango basietie
assiette za misatu me mibale nazo kuyoka emonana ezali na emonani deja kimpambala ezali na labe moko ezali na kisantu toza kulandila makambo wana parce que tata mwasi nangayo ya kufa atika bana mibale moko azala kene kisantu ya aza kulandila makambo wana parce que bango ne bakolo mabele ne to uti na kikongo to lobaka ke kimfamfam mpinga mtekolute na mwana mubali kasi bukunzi wane zali na deja na bana basi oyo banankazi ya batata batika donc mabele ya matakulunsi ezali na maboko ya makila na biso donc biloko wana ezali na bato kimpambala ezali na labe toza kulandila yango kaka yomona na bateka biloko wana te me bapesa ona bato voilà nikamuna kuku kutubeta chete ne yango wana. Ok, merci. Tozongi pa ya Mama Vero. Mama Vero tolingi toyeba histoire ya Kinlemo. Tant pas simo kimbango aya ko vanda kuna pa batieba ezalaka ndenge nini. Merci mama journaliste. Na 21 o bayaki okanga papa simo kimbango na nkama. Neti lelo papa apesi message. Lobi batu baza ko yao. Mais oya komona kokoka makambo wana bango bakosala te koya te batu bayaki lokola batu toza kaka batu ntango bakangi tata simo kimbango ta bamoni babone kotungisa ye nde mokolo ebimaki babetaki libanga baboteli papa simo bake matisa ye na nzete kuna na nzete ne Angelu ayaki kozwa ye aye kokimisa ye na Mbanzansana tanga komaka na Mbanzansana bani musala mukolo muswazo salisa akati musala atuni awa bandeko bauti na ngambo ya ebale bazate batu tanga bakontrola bane tomoni batu ya ngambo ya ebale te orga batu ya lukaya bazobongama bazoya tata batieba na bandeko mosusu tata batieba azalaki na basi mibale musala azalaki kosala masanga ya mbila tango bayeba kati ebale bakomi na Mbanzansana tata simo kimbango amoni batata batieba akati musala akikoyamba bango tango akikoyamba bango ayemba kinzemo akundi mukiese bekuizanga kwa mfuluzi nzemba yambela kibango ti basolola kina batata batieba abitata batieba yoza na basi mibale longola mwasi ya mibale musala ya masanga tika kene kotongela nganda kwa Nzambe kuna na Kinlemo tata batieba bazonga kana Kinlemo tango aye alongoli mwasi ya mibale atiki musala ya masanga batu basangani bakati banzete basalinda kwa Nzambe tango batonginda kwa Nzambe tata simo kimbango akangami bakena yena na Mbanzangungu kisasa Lubumbashi siko leta kuna na Kinlemo batie balingoma ya kimbangisi mwayete bakeko kanga batata batieba tango bakangi bango bayena bango na territoire na Madimba leta pesi mitindo bobuka nda kwa Nzambe wana babuka kinda kwa Nzambe batata batieba yena Madimba tata batieba alobi na bandimi ngai nazo kokene bakangi ngame botika lingomba te boboma lingomba te fo bosambela tango bayena Madimba wana fo basambisa bango pose zalaki la leta soki basambi bakozonga bakotika bango siko ba jeune batikalaki na mboko bazaki bakomaki bandimi batali mokonza kei sikatikili biso musala biso to sala mariage te malamu to la kuna na Madimba soki bakete asalisa biso mariage baliaka na Madimba ayeko kuta mbuta biso to landi yo musalo tikili biso to zana limbala ya Petra te malamu bali sabiso tata batieba abimsaka baba atandi mindele ya leta bazoyeba makambo wana ti asalisi ba mariage
ale tangu basilisi bango bakei azongisi bakiti leta yeko sutuka bache ba makamunini yo sali yao ya baleki kaka ba yeko sala mariage tozalaki na posa tozongisa yo na mboko oyo kontine kama makamake mbango okozonga lisusu te leta tabache ba bakangaki bango bakeneki likolo bangala na Lubumbashi tangu bakomaka na masuwa ekati moto masuwa ekati moto siko tokusane nini nani alobi bakimbangise bakita batindika masuwa bakimbangise bokita botindika masuwa bongo ebele ya mai oyo tokokitila ndenge nini ne fo botindika kaka masuwa ekeni aboyi pete nzambe lokola za nzambe ya mawa batu batata bache bakiti na mai ale zeli mati likolo ale babani kutindika masuwa babani kutindika masuwa epele ale akei ale neti bavanda kakuna baumelaki aboti bana kuna mwana bache bafisi azala kosambela wana lutungu sana yaza kopesa histoire na bango bavandelaki na likolo ya bangala na batata mobeko ezalaki apesa tata Simon Mbango mukongo kobala mungala te kasi batu batosaki te ba papa passer nani tangu bakomi mikolo bazozongisa mwana mboka yeko bala mwasi akena ye obatosaki te babalaki bangala batikalaki kuna tangu bampole bazongi tata bacheba azongaki ayako kufela na kinlelo tangu bayingi batonga ndawa nzambe ya nkamba papa ngenda tangu basali programme alobi te tangu babuka kindako wana likunzi moko balembana kyango basoda ali likunzi wana etikalaki ebotaki ekoma nzete monene ti moya lelo ezali soko kena kilemu kwa tala likunzi ndako nzambe tata cheba atikala kotonga oba leta bomaka kaka na tango wana batu bakebilanga na 12h bayoka lokito na likolo batu bazobima mbango na mboko tango bazoya kokima mbango libanga eutali na likolo gi libanga wana ti lelo ezana kilemu tango papa mfuma longa lobi ndako nzambe nkambe kokutonga mate wandako nzambe liboze tonga mina kina kilemu ndako ale lukaya tusangani ale ndako nzambe wana kilemu batongango na 3 mois tango ndako nzambe kilemu isili bakepesa rapport na papa bidako ane ndako nzambe nkamba kobana papa mfuma mbanza accident na lukaya sali yango defo sida liboso na bankima bato bankima su baza poa na nzela nezara kati basala ka nzela bango bato ya lukaya so bakomi na dati wana bakina ko feti ya mibale nde yango asala kina kikulukuta otokendeke biso nyonso mukolo muso na vandi na fongoli television na tekia iso bazolo papa mizize masamu ane papa mizize nani wazalaki na balabala luyindula papa mabanza atelemi ba journaliste bazotuna emituna nengini yo na lukaya tata Simon Mbango tanga kangamaki makamuni omona oyoka ya mengama kamuna mona na lukaya tangu bakangi tata Simon Mbango ale tangu bakomi na madimba tata Simon Mbango alobi machine telem machine sa boyale ye moko atelemisi machine tata mabanza lobine basalaki 15 minutes de machine telem ke bon papa Simon Mbango atambola ki lukaya nyonso na 15 minutes wana ana après ayeko kuzonga bakei ba shite ya lukaya nan ata shite moko nan balazisite tango tozalaki na Kikongo omona papa sali programme papa disi bongisa mikolo ya nazo yatu atikala ko lakisa nanta site moko ti kaka udwe bakimbata mfinda mbata kuluzu nai
nakinlemu nde bisika eyebani bisika mosusu oyo asalelaki makambo nanu bayebi yango te na lokaya wana eza mabongisa ye nzambe soki ntango na ye ekoki ndenge alobaki mokolo wana ne nazopesa na basante nyonso tracteur moko me na lokaya na kokosa batracteur ebele mpa mosala eza ebele ni makambo toyokaka mpo bapapa bazalaki recherche na batata pasere nani oyo akufa bazalaki kokende na njili mama wana aza mama ya lokaya mama ya kala bazalaki na kozwa makambo ebele epa na ye atala kaka kokufa soki azala na bomoi bifo bozwa makambo ebele epa ya papa paster Bilungu ayebaki makambo ya lokaya mwa mingi. Ok, merci bandeko balandi bandeko batali tolandi na molai papa Pululu pe mama Lau nde basili kolimbola biso ozali ba secret ya lokaya wana ozali ya mukie ya yebele ezali su ya mingi ozali lokaya pasi mokimbango asalaki lelo kwa pasi mokimbango sa fungoli deja nzela wana nde bokoyeba ba site mingi ya lokaya makamu mingi pasi mokimbango nkolo yesu basaki na lokaya tokoyeba yango na kanisa soto landamaki mingi na nzela ya bilili tozalaki elongo na papa Alfonso Landu et papa Mananga Bajo nde lebeli ezalaki wabino Eveline Kamesa. Merci nde tokutani. Au revoir. Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Weza watu sadisa Ompasi zingi vavanza Mayela tweti monanga Manta ameti dadanga Weza watu sadisa Itatwa biayo vavanza Ubieti kutufietika Buna buku muni zikuizanga Oiza watu sadisa Peve wiza, wiza, wiza watu sadisa Peve wiza, wiza, wiza watu